africain en général oyo alingaki ba composer na ye atakutu asi azonga na mokili ya molimo baslakisi que bazana nous prêter ya ko composer na ye pona lobiko ya baindo wana ezala biso Afrique tozokufa pona bilanda-landa. Nous ne parlons pas de toute la planète. Nous parlons seulement de la partie est de mon pays. Nous ne parlons pas de 5 ans. Nous parlons seulement de 2 ans de guerre d'agression. Mon pays a perdu plus de 12 millions de personnes. Nanya sayela biso matanga na mokili. Voilà, merci Bozali et Bélia qu'on a vu à travers émission Nabiso Oyo to Bandi Ango, la toute première émission. Kotoro Fungango Nandeko Benz Bwanakawa, un penseur congolais, au hasard pour valoriser le combat sur l'essentiel. Il y a Fumu Kimbangu, mais déjà on a Bengi, on a bien sur Bozala et Bélia pour s'abonner à travers chaîne Nabiso Congo et Singo Télévision, et puis émission Oyo Tokoloba, et Kojoba version Kili Kili. L'essentiel que vous avez pour que tu vas faire la macholo, pour la vérité, nani, azana posa nini, pour la Congo le élément. Et l'autre yambine de ko dans bonaka aux ali grand penseur, au peto lié parce que ça pour défendre la valeur panafricaniste, ça pour défendre la valeur ya Congo, ça pour défendre la valeur ya ba jeune pour que Congo le élément et liberté et libération ya Congo et ba ko salema na ko fungola macholo na ko pesa de province mbote ndeko. Mbote mingi ndeko jilo fundi. Voilà, mon Amboka Benz, en quelques mots, si on essaye de comprendre Fumu Kimbangu, panafricaniste, Fumu Kimbangu, spiritualité Congo, Fumu Kimbangu, est-ce que combat naïe, ils allaient connaître échec, ou bien combat naïe, ils allaient continuer pour jouer ampleur, partons ma leadership Oyo, les autres éléments pour nous défendre ma belle Afrique. Merci beaucoup. En ce qui concerne le panafricanisme, il faut retenir d'abord que le panafricanisme est un courant de pensée beaucoup botami autour il y a début il y a 20e siècle oyo ba mikolo na biso to ba ene na biso ya époque wana ba comprenaki que to kai ko batte ko zala ba umbu ya bapaya ya minele mbe ba banai kwa réflexion pour que Afrique mobimba bazwa conscience ya ko bima na bo umbu pe ya ko développer continent na bango. Bon, on a créé un courant de panafricanisme. Nini panafricanisme est un courant de pensée. Où ils ont accès essentiellement sur la liberté, sur l'indépendance, notamment sur le plan politique, économique et culturel, littéraire, donc sur tous les plans. Où ils sibi moboko ya mboka. Si quoi on fumu kimbangu, azali mutu oyo abundeli lobiko ya bayindo na nzela ya spiritualité. Mais a tei bisope ndenge nini toyeko bikisa bayindo na nzela ya science pe na nzela ya politique. Alors otuni ngapo yeba soki mission ya Fumu Kimbangu échoué, mission ya Fumu Kimbangu échoué te kasi mission ya Fumu Kimbangu eza en souffrance. En souffrance parce que ba congolais en particulier pe ba africain en général oyo alingaki ba composer na ye atakutu asi azonga na mokili ya molimo baslakisi que bazana nous prêter ya ko composer na ye pona lobiko ya baindo wana ezala yango wana musala kosala eza vraiment makasi mais kasi soki to comparer na ba époque euti koleka oyoyo Fumu Kimbangu tokai kolobela ye te na milieu ya bato na lelo oyo tokomi kolobela Fumu Kimbangu na milieu ya bato ba émission banini nyonso on s'est dit que expansion wana ya kombo ya Fumu Kimbangu na ya vision na ye esalani quand même mais pona koloba ke a réussir totalement mission na ye. Nous devons dire que ils sont en souffrance parce que biso ba africain est pour accompagner Fumu Kimbangu à réussir la mission. Voilà, on a toujours accès à Bichot pour que pour permettre à ce que le combat soit comme effectif. Mais maintenant, en regardant la classe politique na Bichot, avec toutes les promesses qui ont été dites à propos de Fumu Kimbangu, le pays est victime d'une guerre économico-mondiale. La RDC a allé pour souffrir parce qu'il y a un vide spirituel. Vous allez penser à parmi tant d'autres,
parce que les Blancs veulent toujours inféoder fragiliser le Congo. Vous avez la connaissance de certaines prophéties de Fumu Kimbangu. Est-ce qu'ils allaient réel que nous, le Congo, nous sommes victimes d'une politique étrangère? Mais quand on a ce qui est réel, et quand on a s'il vous plaît ce qui est réel, n'a sûr aux déjà né yanonayo. Mais ce qu'on a un micro na obi milibanda, on va dire que tout na batu ba kombo na bango. Bango nyonso baza ba Paul, baza ba Thomas, baza ba Jean, baza ba Luc. Ezana mutu moko te buta opesa o kombo na ya solo. Kombo eza déjà na vibration spirituelle na bomoto na ye. C'est pour dire que Mundele a assujettir biso, a assiégé biso totalement. Il suffit na tongo la muka, au limoso à petit déjeuner, tu te rendras compte que nyonso o eza ko utiliser za yote. O ko utiliser miliki o Mundele sali na formule o yo yebite. O yebinde ko jilo fundi. Biso Afrique tozo kufa pona bilanda landa. Moko mususu na kena izine mo basala la miliki na Kinshasa côté ya Kingabwa. Na tuni bango miliki na bino utaka na nini, balobi utaka na bangombe. Na bibo la kisangai bangombe o basala la miliki na bino. O bangombe ngo bazawa te bangombe ngo bazaka na poto. Mais na yebisi bonga na tangi papier ya miliki na bino emballage nango ya couleur à bleu. Na moni bokomi lait végétal. Nzoka ni tamsi totanga ki botanique to yebi nzete moko te bimisaka miliki. Miliki ya utaka na mabela ngombe. So ya utango lobo selinga lait végétal toza mikolo. Ochelinga nini na kati ya emballage wana ezo bomangai. Siko biloko wana ya salite to komise yango ba luxe et pas na biso. Et puis to boma conscience même ya koluka koyeba est-ce que ça luxe ya solo ou pas. Yango ne la kisi que tozali dominer parce que pona biso enye muzungu anasema yango ndeza kweli. Oyo munde alobi yango ndezali ya solo. Mais toza assujetti Gilles Fundi. Mundele asali université na mboka na ya benyango Louvain. Alobi azoya kolakisa biso science poto koma mayele. Aeli biso université a benyango Louvanium. Louvanium elakisi petit Louvain, Louvain ya mukie. Batu bandimaka te ke programme ya Louvanium ezalaki po ekomisa biso ba subordonné intellectuel ya ba occidentaux. Ba preuve ezali. Lelo yo tozoko kosala ta tongati. Lelo tozoko kosala ta rassemblage ya ba pièces te poto constituer ba appareil ou bien ba engin oyo kosunga biso. Et pire encore, pona nini muto azali docteur en ceci et en cela. À chaque fois pays na biso trempé na ba problème. Il faut luka mbongo azwa vol akende komona maître esclavagiste na ya Mundele pour akende koyebise katela biso likambo ezo leka na mboka na biso Congo. Tala makambo ezo leka na Afrique du Sud na yebi ke tokokoma wana. Mais n'a anticipé pour te dire que Africain nyonso azo de la justice internationale. Ces pays boza wapi. Tel pacte to ça na mokili boza wapi. Mais qui vous dit que ba ces pays na bato ba pesa bino ba proposition ba pacte wana ba sala ko pona bolingo na bino. Les blancs ne nous aiment pas. Les blancs ne nous aiment pas et nous devons tout faire pour te mettre hors état de nuire aux affaires de l'Afrique. Par rapport à toujours dans les Congos, est-ce que Congo, avec tout ce que nous avons comme de ressources en termes de minerais, en termes de biodiversité, en termes de la nature, est-ce que Bisso Congo, quitter comme un pays indépendant, réellement comme indépendant, est-ce que Bisso Congo, quitter comme une arme nucléaire? Est-ce que Bissoté Congo? Mais qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui nous manque, nous, Congolais? Pour récupérer nos forces ancestrales, nos forces spirituelles, notre intelligence, pour réclamer matin, midi, soir, pour que le Congo ait élément. Parce qu'aujourd'hui, sur le Tali Congolais, il y a une forte différence entre le Bapatata Nabiso, Bakoko Nabiso, et le Congolais. C'est vrai, classe qui s'est mis des docteurs en main sur le père, moi, bon, mon différence sur les alliés à quoi? Pourquoi nous n'avons pas impacté le monde, nous les Congolais? Merci Ndeko Gilio. Na banza, ce qui te beta li solo, il y a faiblesse, il y a africain, il y a congolais. Il faut te définir ça quand même dans la période. Ce qui est au côté de Internet, au Tali, au lobby, la participation de l'homme noir à l'aventure de l'esprit humain. On peut se rendre compte que
mingi oyo tozo salela na kati ya mokili oyo eza moto moyindo nde asali yango. Moto moyindo asali sapato, asali shampoing, asali savon, asali ascenseur, asali machine à vapeur, asali machine à écrire. Moto moyindo nde a révolutionné mokili. Mais na période oyo moto moyindo azalaki na liberté à penser, liberté à exercer intelligence na ye. Tango touti na Nubi, tomati na nord ya Afrique, touti na Cassiopa, o tobengaki Éthiopie, toke ko développer Ekipata, o tobengaki Égypte, o tobengi Égypte na français. Parce que bato mingi ba yebite, tobenga continent na biso de l'eau Afrique, continent na biso comme na Afrique te. Afrique ezali kombo euti ba ndeko na biso ya ba arabe. Tango ba yaki ba ndeko koloba Afrikio, bazolo ba Afrikini. Oye lakisi moindo ou bien mabele ya baindo. Nzoka mabele na biso comme na ezali Kama. Notre continent s'appelle le continent Kama. Et biso ba africain, tozali ba Kamit. C'est ça la vraie appellation de notre continent. Alors, la ligne na loba, pour la ligne Égypte ezalaki grande puissance oyo impacta histoire ya monde. C'est parce que mutu mwindo alobaki na exploité intelligence na ngana la kisa mokili, c'est que je suis capable de réaliser. Ndo omoni to réaliser ba pyramide wana, to sala science ya ba momification, to bimisa ba géométrie, ba mathématiques, ba géologie, nyonso tout. Mais Afrique ya après présence ya mundele na plan oyo mundela yaki nango. Nde Afrique oyo africain akomeli ki wele. C'est maintenant l'Afrique où on retrouve un Africain caporalisé, marginalisé, aliéné. C'est cet Africain-là des temps présents qui est incapable de s'en sortir et d'inventer. Mais tu as voulu savoir pourquoi, Gilles. Nous avons perdu tout ce qu'un homme ne peut pas perdre. Ça s'appelle l'identité. Ce que vous tambola nanzela okutani tona soldat, tona agent de l'ordre, la qui sanga carte d'identité. Qu'est-ce que signifie identité? Identité la qui sur le personnage exact Yamutu. Na kati ya identité nde ba ko yeba mbula na yo esiko fandaka kombo na yo pe bongo na bongo. Siko congolais au perdre identité, au perdre kombo, au perdre teint na yo, au perdre langue na yo, au perdre base na yo, au perdre système économique na yo, au perdre spiritualité na yo, au perdre na bomoto. Pendant que yo zo kanisa que bande kona yo oyo zo zela ba inventé baza ba humain. Mais mutu oyo a imposé biso style ya vie na ye mundele ya yebi que toza ba humain te. Mundele a yebi que toza ba moi. Julio, ce to beta lisola Congo to beta wana ninga ki mukolo. Oyebi que mundele bato ebele bakanisaka ke Congo bani na 1960. Congo e bandakala. Les gens qui sont politiciens, ils sont Congo, ils n'ont même pas de définition à mon Congo. Ils habitent Congo, Congo, phrase, moi, Congo, Congo, c'est paradis. Congo, c'est la terre sanctifiée. Parce que depuis l'Égypte antique, ancêtre Nabiso Anaï Kolobake, ils ont un centre en Afrique. Tokuta Mabele Moko Boy Oyo, ancêtre divinisé Nabiso Bakenakako, c'est réincarné. Mobele on va bengaka yango Congo, c'est-à-dire les terre il y a réincarnation, il y a ancêtre divinisé ne Congo. Alors Mongo Congo il a ici Ngomba et Santu Mongo Congo, Mbanza Congo il a ici ville et Santu. Donc Congo il a ici Monsanto, il a ici Bolamu, il a ici paradis. C'est-à-dire à Congo Molongali ou bien ils Congo pe. À Congo, ils ont moko ya ba attribut. Autre pesa nzambe pona kolakisa monene na yepe Monsanto na ye. Siko ndenge ni to perdre identité na biso Gilles. Bande konanga surtout bino ba oboza na poto bato maele bolandanga malamu. Na 1482 to yambande ko moko na mboka oyo kombo na ye Jean-Jacques Charles. Jean-Jacques Charles wana na kati ya délégation na ye bayaka ko explorer mabele na biso. Bazala kana bandeko moko boye bakendaka na niveau ya poto depuis ba 1300. Tangu bandeko na biso ba arabe basalaka processus moto benga ngo capture des érudits. Tangu batambolaka na mokili po bana ndeko bato baza bato mayele ba mema bango pa na bango. Bango ne ba facilitaka Jean-Jacques Charles po aya ko se retrouver na kati ya Congo dans nzela ya Congo central. Mais tant que Jean-Jacques Charles a commis à wakutani na ba ancêtre na biso ba yambiye ba lakisi mabele na biso. Asala kini. Atongi boyokani ki boninga
na ba roi na biso ya époque. Kozonga Jean-Jacques Charles azongi na Portugal, ake kopesa rapport ya mission batindaki. Aye kosala deuxième voyage na 1485. Azui 3000 jeunes, 3000 jeunes. Ake na bango na niveau ya Portugal na Lisbonne. Bake ko envoûter ba jeune wana, bake ko sala bango lavage de cerveau pour que bango ba faciliter action ya mundele pour na ko aliéner bande kuna bango batikala ki ba congolais. Troisième voyage Jean-Jacques Charles asali awezalaki na 1487. Tango aye ko zongisa ba jeune o bakendaki, ba banda siko mission ya ko aliéner bango. Ne retour na ye na Portugal. Basala cérémonie moko ya munene ba élevé na rang ya banzambe. Ne balongola kombo na ye Jean-Jacques Charles ba ye kopese kombo ya Diego Cao. Diego Cao elakisi nzambe ya bambwa. Sikoyo soki mwana mobali wana zalaki nzambe, mbwa nani? Mbwa eza congolais. Sikoyo ndeko na yo oyo zo tingama na ye, oyo zo landa politique na ye bonzambe na ye. Asi abenga yo mbwa depuis 1487. Et puis à maintenant yo na condition ya kibomboa. Ndenge nini ba ko permettre mbwa azala libre azala indépendant. Ya liboso Gilles Fundi. Mbwa akenda kotika maître na ye na chasse. Mais ce qui maître azongi abomi nyama o mbwa kanga ki parti nyama mbwa aliaka. Aliaka mikuwa. Ce qui toba mbwa te. Elo ni to kenda osoma na chambre froide. Elo ni to kenda osoma na vivre frais. Eza diloka ba mbwa. To soma mi pandi, to soma mi kila. To soma mbanga, to soma mabumu. Mais banzoto ya banyama wana eza destiné banani baliaka. Au moins exemple liboso que bango ba yebi ke toza bambwa. Ya mibale. Soki mbwa azotonga, soki bazotongela mbwa ndaku ne ya kolala, babenga bango niche na français. Est-ce que mbwa na maître na ye ba décidaka sur architecture ya ndaku wana, grandeur nango to entretien nango? Batongela mbwa ndaku na ye na volonté ya maître na ye. Mais tango oyo toke na conférence de Berlin, toke poto kende ko kabola Afrique. Ba pesa chaque pays Afrique superficie nango. Africain ni nyazala na conférence wana. Même temps représentant ya Belgique a telemi po aloba, non mais ça représentant ya France. A telemi po aloba ndenge ni tozo kabola Afrique ba africain ba ngomoko bazati. Mais ça na ndeko moko ndeko journaliste. Batangisa biso ye na classe lokola mutu malamu babenga ye explorateur missionnaire. Comme on a Henri Morton Stanley. Oyo biso totanga na classe lokola mutu malamu. Ndoka mobomi ndoki. Henri Morton Stanley a telemi na kati ya sala lobby. Na uti ko sala tournée ya Afrique na récolter ba signature ya ba africain. Oyo ba lobby ke ko banda lelo ba terre na bango et comme ba propriété na biso mindeli. Tant bondi be likamwa bongo bengi biso bambwate. Gilles Fundi. Lelo atomoni ndekono africain abalani na mundele ba osangisa nzoto. Kolobate ke mundele alongoli africain mbwa. Parce que tala kape film a porno mutazola la nambwa. Basala amon objectif nini. Et ça a un objectif à gagner misolo. Mais eloko nini toza bambwa te. Toloba na monoko na biso bemba soso matanga te et bemba mbwa pe matanga te to yebiango. Gilles. Totanga ngana yo na classe. Histoire des civilisations du monde contemporain. Toyebi que Tilelo, le monde considère la Deuxième Guerre mondiale comme étant le plus grand conflit que la planète a connu. À cause des trois caractères que nous remarquons dans cette guerre. Caractère Yaliboso, cette guerre a conquis la majeure partie de la planète. Yami Balé, cette guerre a coûté à la planète 9 millions de morts. Troisième, cette guerre a duré 5 ans, de 1940 à 1945. Imagine maintenant, Gilio, nous ne parlons pas de toute la planète, nous parlons seulement de la partie est de mon pays. Nous ne parlons pas de 5 ans, nous parlons seulement de 2 ans de guerre d'agression. Mon pays a perdu plus de 12 millions de personnes. Pourquoi on ne considère pas la mort à flot des êtres congolais comme étant le plus grand conflit que le monde a connu? Mais pourquoi on considère la Deuxième Guerre mondiale qui a été axée essentiellement sur les enjeux politiques et économiques des impérialistes comme étant le plus grand conflit que le monde a connu?
Au moni makambo soto solango Gilles photo solande na ba conférence pour moni TV ngongeza la muki et belé a koyebisa ba congolais ezali. Donc et ya motuna na we ezali que ezali pasi poto kela poto tonga poto misalela to mi bongisa étant donné que nanu to longwe na nature ya bambwati longwa na numbwa zonga na numutu oza na valeur na ya kobomoto sima na yango nde oye kola kotonga kokela. Merci encore une fois. De partout Bozali. Le sens de l'émission Oezali pour réveiller d'abord en l'homme congolais, valeur parce que l'identité na yo Oyebani, Oyozali au cœur de l'Afrique, au cœur du monde pour que va impacter le monde. Les Congo est au croisement, il y a bonheur, na dignité tout ça pour le matin et soir. Voilà encore une fois qui vous en estime pour couper c'est l'émission parce qu'on a reçu cette émission Bwana Kawa Benza. Mais une toute dernière question. Ils ont beaucoup plus dans l'Italie classe politique. Classe politique, Binzambi, nous les Congolais. Parce qu'il y a une vidéo qui circule sur un pasteur, Azalaki Nakasa, Yazotea, Azote Sabandiminaï, que tout comment mais non, parmi les corollaires, tout ça pour combattre sur la RDC, entre autres népotisme et clientélisme, parce que c'est parmi aussi les corollaires, il y a Makambo, vous sur l'identité. Un mot par rapport à ça, et puis vous allez faire un dernier mot pour ce numéro, parce que monsieur Zaïbel est tout ça dans l'avenir. Ndeko le Fundi, normalement, quand la pasteur biloko nyonso basala na ba TV na ba église pe na ba balabala même na kati ya ba bus eza insulte parce que Mundele a compris que nakoki jamais ko dominer peuple moko soki na imposer spiritualité to mangomba na ngati. Ils l'ont prouvé. Pona nini tangu roi Léopold II a zui responsabilité à Congo et comme propriété na ye. A précipita qui n'a nous continue de la biso ba prêtre na ba pasteur ba ya ko évangéliser. Pe a lobi na bango bo kende na mabele na biso o to conquérir na centre ya Afrique. Bo sala musala ya ko lakisa bango nzambe te po ba yebi depuis bokoko na bango. Ba yebi nzambi maweja ba yebi ya Congo ba yebi nzambi ya mpungu. Ba yebi ke koyiba kulala mwasi ya mutu za lisumu. Bino bo kende nde ko faciliter musala ya ba administratif européen. Ba koka copier peuple wana. Et puis oye pesa kanga pasi. Même temps na mona rabande ko bate arabiso na buku wana ya esclavagisme, charte ya impérialisme o bobenga la Bible. Alobi boka mata mukanda oyo, botanga yango malamu. Na kati kuna bokomona ba passage oyo ko faciliter bino musalo boke kusala. Entre autres, esengo na babola, zambi bangone bako hériter bokundi ya likolo. Moto ambonga okota lola te ndenge moko chamo ayiko lekani dusu ya tomate. Tala musala oyo liloba ya nzambe ya mindele e kusala biso na mboka o. Mais bakateli biso ngo bakingo, bakateli biso ngo maboko, babeteli biso ngo bafimbu. Lelo yo tokomi koloba français, tokomi ko comprendre chaque terme mondela zolobela kisini contre biso. Au lieu de profiter na moment oyo toye bandene ni toko barrer route na plan ya ba occidentaux biso plutôt to komi lisusu nde banyama ya koleka c'est dit to sepeli na boumba on a zo rédiger ouvrage moko titre nango content d'être esclave to sepeli na boumba ngo c'est dit congolais en particulier africain en général ce ko beteli lisola ko bimise na boumba zo banga ana posa azala ne moumbu neti na omoni tozo pesa ndingisa tope permission à ce que bakosa kabiso na babinzambi wana bakosa kabiso na babisalela wana bandeko nanga ba africain soki Dubaï ekoma bongo soki États-Unis d'Amérique batonga ba gratte-ciel mikululu moko intervenate miracle moko esalama kuna te batu ba mipesa na musala ba mipesa na ba objectifs nationaux ba mipesa na boyokani ba mipesa na makambu ya mayele. Tozala mayele, tolinga Congo, to sangana, et puis to yeba kozongi sa identité na biso ya bomoto papa, tokokela. Un dernier mot. Un dernier mot, Gilles Fundi, boutu ya lelo mobimbanga ndeko na la laïté. Na bande ko sala ba recherche sur internet,
na tombé na page moko et bimisinga ma ya nuit vers 3h 4h du matin. Na bandi ko étudier na yeba pona nini ba sud-africain baza ko se comporter mabe contre bandeko na bango. Na comment la vérité na leli. C'est-à-dire Gilles Ofundi, les anglo-saxons ba rendre ba sud-africain ba paresseux. Na politique na bango ya ko couper bato ba maboko. Comme ba yebi ki africain za muta musala za muta makasi. Ba empêcher o misalela. Bakati yo liboko okomi inapte pour que nyonso yo kozala nango besoin pour vivre et uta na bango afin que batika la banzambe na bino ya libela. Siko au moment où ba sud-africain ba komi ko senga na ba gouvernement na bango ba vivre ba condition oyo ba laka bango baza incapable ya kopesa bango mode de vie wana balakisi bango sikoyo monguna ya lokuta babe moni muto aza ko puiser bomengo na bino ye wana Congolais, Nigériens, Brazzaville, Gabonais. Allez, bandeko, comme bozoba elati biso ba africain to ba ki wele to komi ko bomana. Ya ona linga ina loba soki ba africain bolingi que dernier monanga. So nio tozo yoka. Valeur ya espèce humaine, sacralité ya vie humaine et komi bafoué na madele na biso. To longo na situation wana bandeko na ngai tozo nga bato. Toboya songi ya mundele, toboya malakisi ya bondoki ya mundele. Elobi te ke tonga banguna to boma bango. Elobi ke to misalisa, to lona, to bokola, bolingo mibeko misala, ndenge mfumuki mbango atikela biso, to bongisa Afrika, to bongisa pe Congo. Votre numéro? Bandeko balingi bakota en contact nanga, surtout pour na obengisa nga na ba conférence et tout ça, ou bien ko komelanga na nzela ya WhatsApp, bo obenga na nzela ya plus 243 81 200 28 83 na bandeli plus 243 81 228 83 Matondo. Tokomi ya solo na soka émission na biso na pesi merci na invité na ngai ndeko Bwanaka wa Benz. Mais na bandi que tokoza sous prochainement occasion ya kozala na ye je crois pour la semaine parce que aujourd'hui on a beaucoup plus parlé na mambo Italie patrimoine autozanango comment qu'on va pour défendre son identité en tant qu'africain et tant que panafricaniste. Le bien qu'on a sur le Mamboutali maintenant, Mamboutali politique, pour comprendre que ce que nous devons faire. Ni la politique basée pour local. Pourquoi on n'a pas un système? Pourquoi on n'a pas un fichier politique à Malonga pour que Congo va voter les mains? Merci. Vous allez bélier à s'abonner à la chaîne Abisso et na pesi mbote mingi na bato nyonso ba kozali bako kolanda o émission oyo. Et merci mingi na invité na ngai. Merci na caméraman Jimmy Betoko Betoxon. Na Chris Mukuna ba bazali ensemble na biso pour côté ba pour matérialiser rêve oyo ya kosala encore malamu sur le plan de la communication na Italie information. Merci beaucoup. Merci.